Check. C'est Google. C'est Google, toujours en connexion. Google, toujours en connexion. Alors, Banamai, Ndenge Zarakaka, Auto Futanyonga Mundele, Auto Kochama Bende, donc, ils sont en Apema. Donc, c'est à droite, c'est au début, il faut partir avec les gens à la fin. T'es beau là, je pense que c'est la même chose que tu as laissé quand habité bato bazokendaka ebele wa ah bisi ya nini bazokende bavacance bisi ekozwa bango bon natika bango batambola na bango nzela oyo bisi ya vacance ekozwa bato awa tikela bango nzela kuna nga na ya nanga mopanzi mosusu bambote na biso bambote bana mai bambote ebele bambote na bino alors bana mai nazwi système moko ya sika mpona bato oyo bazoutaka na batiktok bazoya kosabonaka gratuitement na chaîne nanga bazoya ebele chaque jour omona 200 abonnés 150 abonnés bazoutaka na batiktok nayebi te bazomonaka baimage na ngai wapi oyo ezopusaka bango bayaka kosabone bazoya kosabone de plus en plus boyebi na tiktok bato wana bazalaka na mosala mosusu te ya kofinganaka bainsanité makambo ebele alors nasali boye parce que soki na bina bloqué bango nyonso chaque jour na bando blokaka donc mpona facilité bango tâche nasali boye chaque na kotala mwa quelques abonnés nanga na fungoli bino page commentaire oyo nyonso bazofingafinga ata sali commentaire ekoleka te donc na bloqué bango page commentaire nakanisi esika wana na réfléchir kitoko donc na bloqué bango page commentaire ekoleka lisusu te mpona bango ata komi commentaire ekoleka susu te wana c'est bien na eza lokola perroquet bakati ebek eza lokola perroquet bakati ebek alors cher ami en attendant nakoma na ndako parce que nga nazaka gare yango na se awa biso bata Orléans wa nazaka gare yango na se ndako yango likolo na kotambolaka mwa 5 minutes nakomi nanga na ndako me nakosala live sikoyo te live parce que nakosala na studio oyo nakosala na telefone na loboko nakokota na studio nakotia bacaméra mpo nalakisa bino baimage nalakaki bino ke nyama nasaki te mbala oyo nazosala makambo nyama nasaki te il faut bomonaka baimage mpo tembesala nini esila nakotiela bino baimage ebele nakoma na ndako nafungola bacaméra na installé studio na bandela kosala bino live mais tokendaka tozosola na biso en attendant nakoma na ndako alors bana mai lisolo oyo nazolinga kobeta ngo te mokolo parce que nazalaki na Paris wana boye na porte de la Chapelle nakutana na vieux moko ya kala ba 74 ans ba vieux ya kala wana ba ya poto na ba ne 70 abengi ngai o Google ndeni ko petit na nganga bi mbuta boniko petit na obi ke na sepelaka no trop na ba émission na yo na sepelaka na yo mais yo neni wataka kaka mutu na ngai akwada ko fero midenga bi ngana nasalaka ba live nalobelaka bango nyonso JB Fale Kofi yo landaka kaka ya Kofi abi te mikolo pendo sali Kofi mingabi mikolo na sali Kofi mingi parce que naiki na série mobimba ya vidéo ya Kofi ya 10 épisodes na osana série pe ya Fali mikolo ezoya donc ngai ko kansaka te ke o nasala ngo mutu mo apia ngambongo nazala contre Kofi contre Fali non nasala ba analyse na lobaka ko euti na motema to ezali bo solo avec ba preuve abia doze muke wana mutu na ngapenda donc ngai vie po nasala musala na ngai yo loko za mutu ya Kofi donc ngai nasala so musala te na so mbongo te na lesa bana na ngate po Kofi aza mutu na yo est-ce que vie ozo réfléchir penda non na sens wana te
na ebisoka ka dossier muke kwa ngarabi bon na pesoka exemple moko vie oza mukolo na kanisa oza mukolo oza na bana oza na bakoko oza pena vrai fan ya Kofi oliga Kofi mingi na lobaki eloko moko osepelaki na ngote omoni nga na nzela obeti nga mbata pou na ke na banque na bimisi mbongo na bengi avocat na nga bu na porter plainte bakangi yo baniati yo 9 mois de prison. Est-ce que vous connaissez moi si na yo soka bengi Kofi Olomide abi o Kofi Olomide mutu fan no moko boye pena abeta Google mbata Google kangisi ye kendo bimisa ye est-ce que Kofi pena ko ya pena ko talo ata na prison ote akoya te ngabi oh bon siko yo ozokotela Kofi na nini est-ce que vous en avez quoi Kofi ote oza membre ya famille ya Kofi ote o omoni kaka nalingaka ye olimbisanga mwa makelele olimbisanga mwa makelele parce que nga gare ezaka na se na ngawa o no nalingaka Kofi mingi yango namoni yo kaka peti na nga nasepelaka no mingi dossier moke na Kofi nga abi bon sikoyo na dossier na nini soki lisolo moko boye bimi ya kombo ya Kofi bato nyonso bazolobela nga nakangi kaka monoko po vie na nga ayebisaki nga na dossier est-ce que makambo ozoloba mpe na vie ozo réfléchir oh non bongai bo mikolo natiki Kofi mwa moke mpo na sepelisa yo natiki Kofi mwa moke mpo na sepelisa yo mais eza na sensité c'est une idiotie eza buzoba yo sepelaka na Kofi okomi ko défendre Kofi ozosala eza harcèlement verbal. Un homme qui est journaliste na futaka ba impôt nanga est-ce que yo musalo na salaka na futaka ba impôt pona yango est-ce que yebi ke nazali reconnu na l'état français en tant que blogueur est-ce que yebi yango yebi te hein ah omoni yo ka sita on a okenene sesika moko boy tala nese moko la concert a Fally Ipupa moko la concert a Fally Ipupa bu ba journaliste babanga ki okende ya yu arena ngana ke go couvrir concert wana Boumbi la kanyinga monsieur présente-toi d'abord je suis blogueur chaîne ngezali boy ba beti ba moni na pesi carte nanga ba moni penda ba beti numéro nanga impôt ba moni penda kezali ba zongselinga na koti naza blogueur ko kanisa carte ke na zwi caméra na bandi ko filmer na bandi ko loba n'importe quoi nga na sala ba vidéo na finga ba tuté et là on est choqué rabino parce que vérité omoni David Mumbele tanga bungaki batebele basepelaki ah David azui atuna ba question moko pertinente po bino bo supporter ka vérité te bolinga mingi mensonge tozwa lisolo ya Fabregas tozonga na tutigina makamba Kofi Olomide tozonga na Kofi Olomide mutu moka ko pexanga na lobela Kofi azate même Satan a pekisinga na koyoka ete na kolobela Kofi ko banda lelo ti jamais na kolobela Fally Fabregas wera jibe bango nyonso ça fait partie ya mon métier muta ko interdire nga azate so yo moni ke Kofi muta tindaki yo obetanga mbata ya ko beta mbata ba avocat bazali to ko kenenga na yo na tribunal judiciaire total a soki ozana droit Yako beta mutu mbata na balabala au nom de Kofi, au nom de Jibe, au nom botala likambo eleki na Kinshasa. Bakamati garçon wana boyebi asa mwana poto ba betie mulangi na sima ya mutu azako mona te na 18h. Banani bato afali. Na minute one tozolo babwe azali à l'agonie na hôpital ya cinquantenaire ba jeune wana ba betaki na mulili bakanisi bakimi ba récupérer bango. Boyo aka afali akowanga na bango. Tozali awa. Na kozonga na lisolo yo boyo akaka Fally akowanga na bango. Mais c'est une dinguerie, c'est une drôle d'époque. Yo que nous repexons mutu alobela musicien te yo nani. Yo nani. Mais na somo na batumi on dirait ba koli baza mikolo me baza na mayele te. Franchement na webisa bino vérité. Donc batu ba koli me baza na mayele ata mukete na mutu. Tozonga na lisolo ya Fabregas na héritier. Kana ina yebisi bino na obando lobaka na ngai ti musique ekosila ngape na tiki. Soki musique ekozala
Batouana Bazaba, homme public, on a droit ya kolobela bango. Ta on a salaka ba émission politique, nazaka na droit ya kolobela chef de l'État, droit ya kolobela Fayulu, droit ya kolobela. Natikala oyoka teko, mais kolobela kaso chef de l'État te olobeli epe mingi. C'est une dinguerie. C'est la consonnerie. Ezabu nyama. Oye bisa muntu ke mikolo olobeli pe chef d'État mingi et kolobele te moi mikolo tikaye. Mais c'est quoi ça? Yoko peksa muntu liberté d'expression. Oye belo oni ba bengi liberté d'expression. Oui, habité. Bon, je vais vous expliquer que liberté d'expression. Balobi, la liberté s'arrête là où commence les droits des autres. Et allez, article 42, bar 522, il y a loi internationale. France applique à Kayango, Belgique applique à Kayango. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas sala likamunanga, oyeko sekisanga, bisika batumisu bazali, na kopusa na te, na bendani mopanzi, pour na déranger bangote. Nakanisi yangwana babengi liberté universelle. Droit d'expression ezali moto aloba oya lingi mais eya ko déranger baninga te. Alors mikolo na robetera bino lisolo ya ba musicien na yebisi bino ke Kofi mutazo pesa mpivo. Soko yepa Kofi te masolo no eza ya ko dinda. Ngamu na yebisi yo. Mikolo yo soko puseni pa ya mopa ote masolo na yo eza ya ko zinda. Eza na ngoli solo ya ko beta te eza ya ko kabwana te. Eza masolo ya bigogo iritia bungisaki yaye. Iritia bungisaki yaye. Bino bo remarquer lo moko teke wenge muzika elobelaka Kofi mingi. Okomona bango to Kofi mutu mabe Kofi. Me bo tala na bango nyonso mutu moko asimbaka Kofi te. Eza Weranson. Webi pona nini? Ngana sala baptême na 1984. Nazwa baptême na ngali boso. L'église catholique, il y a Saint-Joseph de Matonge, Ngaï. Moi, je suis un parrain, moi, je suis un marine. Jamais que moi, je suis un parrain, ils ont raté. Comprendre? Moi, je suis un parrain. Je suis un parrain, je suis un parrain. Je suis un parrain. Faut boye ba makambo. Faut boye baka makambo. Pona nini mwana maywana asimbaka mopa ote. Ayebi. Eza Weranson. Weranson asimbaka mopa ote. En aucun cas bogoyoka Weranson azwani problème na Kofi Olomide. Boyoka mikolo makambo zo reni entre JB na Weranson. Soit disant que banga batira mukulu poison. Banga batira mukulu poison. Mais bato banga batira poison wana. Weranson aza impliqué. Mais noir ya Weranson ya nakati. Nikolo mukulu na Weranson. Bazo benga na soute na téléphone. Komi pe na guerre entre les deux wenge. Ozo comprendre. Mais ça yango te poison bozo yoka. Eza poison batira ka mutu te akufa. Eza poison te oyo bateli na biloko lio kufite. Eza poison ya carrière. Banga ba récupérer masolo ya mukulu. Ba pesa na ngiama. Yango monaki baramoko Kofi Olomide likambo eza na ngote na mukulu. Abimi mbamona lisolo bilamba. O mukulu koto asomaka bilamba na Chine. Mais bo kengela siko bien. Problème nini ya Kofi na mukulu. Bazana problème ité. Bazana problème ité mukulu na Kofi. Bazana problème ité ngana betela bino lisolo na bango. Oyo Kofi alobaka ke bakosela makambo abandai ko draguer mwana mukulu rien eza lisolo ya piscine ngana betela bino lisolo wana du début jusqu'à la fin ba témoin pe bayali baza vivant o bayebi vraie version Kofi nda kosaka na likambo bango mais Kofi abimika babu bango baloba babu bango tu balata alata bilamba la tarizaka ya Chine est-ce que JB si aloba kombo Kofi non. Avant na nga muna po ni Kofi abimisa ki polémique wana abimisa polémique pour a énerver kaka JB ayeba tension ya JB ezali ndenge nini parce que il semblerait que Fabregas abungisa ki ba bag ne mibale wala ka ba bag wana muta pesa yango ezali mama Aminata mama na Kofi Olomide apesa lokola 18 bag Weranson azana 2 bag botala maboko na bango Weranson azana 2 bag JB mpia azaka na 2 bag
babaki ya mariage te babaki ya minene miso eza ba lion miso eza ba léopard botala na misapi na bango babaki wana ezali babaki ya masolo ozo comprendre Fabregas abongisaki babaki na ye eza babiloko moko oyo kidiba kaka boye longoli yango na loboko lingolata boye eza suu te tandis que oza na baconsigne nyonso makambo to na epuis nayebisaki bino kenga bi Fabregas coûte que coûte azonga pa kofi soleil wanga po masole fungama azonga pa kofi azonga Weranson azonga pa kofi bomona ka mikolo yo nayebisi bino ngamu na laki bino bomona mikolo yo Weranson na kofi bakopesa na mbote to Weranson akobwaka kofi lomide na nzembo bokoyoka to na concert bokoyoka na opesa bino prophétie bokoloba google zandoki na zandoki te na zandoki te boye baka lisolo moko ya pakose auti okufa azalaki mobeti mbunda na quartier latin période bafali pupa pakose jour moko aboye jomo bwa uti bandu numuyaka moko boye comme ne Alain yo atipe wana beta mbunda kausaka mbunda na ninga osaka na te tipe wana bayebi ekotaki kwiti siko aye répétition ya quartier latin aina mère na bango bumbala moko mais wana nani oh non mobeti mbunda moko boye mobeti mbunda mais matseite mutabeta ka mbunda uti wapo wana uti kikwiti bataki kwiti baka makasi mingi matse ya Jonathan asimbi mbunda na yebiso mbunde pasuka kaka ting ting ding ting ding ting ting ding ting 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 ding ting Kofi moka tigina no kuyemba bi yango muto yo siko pa ko sia zalaki soka ye ayoka liboso instrument atelemi libanda ayoki instrument pour chaque musicien ayeba ka instrument na ye soko za bassiste ataba instrument zo beta 1000 o tsali to zo waka bass na yo soko za muta mbunda ko tsaka lito zo ka mbunda sikoyo mbunda beta ka te ba instrument tout ezo beta sauf mbunda ale azaka soka ye atelemi libanda wana tseli toy a sentir vraiment que biloko tout ezo beta sauf mbunda omona koti ya ye apesi mbote aleki wana bongisi esika na ya kovanda bongisi mbunda na ye abandi masolo jour ngo ayaka ka boye atelemi siko na porte boye atieli toy mama na ngambunda ko kauka pe no ka mbunda ko kauka tinding 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 yangetanga koti bo avimba ni mbara moko kofiro mi c'est bon pesa nga sac na kofeza kana sac moko batu ba bien eza ba sac logo ya ba pilote omoni ba sac ezaka ba pilote batambula kana ezaka logo ba diplomate mais ya munene wana kofia kana sac wana so apesi yo mbongo ebimi na sac wana c'est ko tigali na quartier la te so apesi yo mbongo euti na poche ya direction c'est que ozane sigate kofi mutu tout ayebi kofi mbongo na ye mbala moko kofi sepe na type wana Alain auta igekuiti wana pona mbunda mbala moko alobi direction bo pesa ngana musaki na nga wana oya kwi mba moko kolo mbunda tali kofi misu mabe mbala moko tete bimisa ya poche pesa ya poche apesi ya poche or que kofi a continuer na move te mais ndenge kaka acte kofi asalaki apesaki mbongo asepelaki te mba moko lobi na ba 18h kaka boye répétition zo sa lokola esi la babongisa ba instrument po bakene batala ka bo jwangwa ye na mère na ye maboko basala ba bandage omwe ba momi o ezaka na ba film ba momi o bakanga yaya bino mtolo bako okindoki ala katera muziki okisi ala katera yaya yanka ye maboko bakanga ba bando azokwa kotombola maboko te maboko ekomi na 100 kg maboko ezotangisa mai timbala mo kofia yeko silika kofia silike me nini problem nini wana na bina mona eloko yote na bina mona likambo yote mba mo kofia mo kayebike so azawana e osila te malade osila te kofia déplacer akena ye jomba mo lobi ono bongo yena mama no pona ni ono mama il faut accompagner nga pona zo kwa kotambola tabi ono ya ka yo moko amimi jongo ka na sima so kasala ke penini boy bazonga bo joma boko ezongi nenge zalaki oso comprendre donc nzambe na ngai tala ngana ebisa bino ko mona ka musique yo muto linga musique yo muto zo obundela ka ba musicien mukolo musuba collection mbeka omona ka ba musicien na obetelo lisolo Fabregas moni Fabregas ayinaki kofi na ndenge moko mabe mais ayeko sutuka ba baki ne mibale wana ezate moko yaki ya léopard moko zaki ya lion ba baki ya minene so akoti na loboko bebi milo kwa ba boxer ayeko comprendre que débat ezate
suka nango ake kobetela soleil wanga autu ya soleil wanga akena kinya kutana na Kofi bo monte mikolo na Mont Fleury ba yambani wanga de blouson wanga soleil yaka na tozo koto yaka na pelouse tozo photo bazui photo okomona concert oyo moni concert oyo ya ING arena wezo betama na Bruxelles okomona soleil wanga o matana podium okomona bourrin pela o matana sol na podium bango nyonso ba modogo ba Suzuki bango tout okomona bango ba komata parce que Kofi aina masolo Kofi aina masolo ndako ya malili moto ezo pela te moto ifo pela Kofi aina masolo ngana yebisa kibinoni yebisa bino bana mai Kofi a hippodrome te Kofi a hippodrome te po nena bana ko mona elo mo bana ko po Kofi so osali kambo mona ngo azaka na mwa ba signe moko boy nesi ING arena oyo abeta ngo akopupula ngo akartone batu pe batika libanda batu na ba billet batika libanda abeta ngo na ninga mokete boro wana ngozo mona abeta ngo me azana malédiction moko boy ezoyela ye quartier latin eko panzana moni move quartier latin eko panzana akokapesu kusala quartier latin musute ba misie ba ko kima ye ata 80% akozonga na ba misie ya kotanga na misa boy mone ba yewana pona yoka yi déjà que di solo moko mona mai moko yebisinga ponga na ina aéroport te bato bagina na aéroport ya ba David Mombele ba Papa Rolls bato bele bakende na aéroport na yoka yi di solo moko ke Sandra Kazadi ayebisaki bango tango bakiti na pied d'avion ke omone boye o amone okima kima ngabia eloko wana pe fali ayebisa yango ba mission na ye bakimaka eloko wana pe fali ayebisa yango bomone to yeboye o amone okima kima na ye erango akima bakimaka te basina bazo mbongo na bango balia mbongo na bango balia mbongo na bango après babenda na mwa mbongo muke po soki bayambi na mwa pala bato afuta 100 ofuti 100 afuta ya bilia ofuti ya bilia bakisa ya ndako ofuti mais ngana yebike ba mission bakokima parce que 10 ans d'absence ya Kofi Olomide a pototé 3 ans ya Kofi Olomide bani ko yana sindi a même mission mon côté bon Eric Touti moi je comprends Eric Touti sera tikala luka mukanda na omona o mabete hein Eric Touti sera tikala luka mukanda ngai na omona o mabete na condamné été d'ailleurs Eric Touti masana na pesho bambote sigo zali na solo ina grand frère na yo azana Botswana na Gaborone to sola ine trop po bato ba yebaka yo te tango bato aloba Eric azalaka Touti ngamu na yebisaki bango te Eric a mungala Eric wana bomoni père na ye azalaka compagnon moko na père na biso ba officier militaire papa na Eric Touti biso na matonge bango na Gombe Eric Touti wana ngana yebi mwana moke tango na yaki Janspile na bandako ezalaki ya INSS wana na Gombe wana soko leki école belge au sein lokolo sala virage bo Eric Touti na yebaki kala na soli na grand frère ne 3 ans na Namibie na Windhoek na Namibie te azana Botswana na Gaborone mboka ya Ketumile Masiri kwa zalaki premier pacificateur ya dialogue intercongolais na biso président wana kufa Ketumile Masiri président ya Botswana ya kala azasko na mboka wana mama na pays chaque année refulaka plus de 1 million de personnes au baza irrégulier Botswana to betangi masolo ya trona grand frère Eric Touti baza penda yo kaka penda ke bangala ya solo père na bangala ko officier militaire général père na so colonel n'importe quoi donc na yebi Eric Touti bien maman na yenda zaka Touti zaka deuxième bureau bozo comprendre ngana yebi Eric so to kutene boto sola masolo bo mwana ebele bola na mandefa pembete to wana génération moko. Alors, tous on a masolo Kofi, Eric Soga otikala na ye, ngana ko memaye mutuli kolote, a benda nkasa, a umeli mingi na Kinshasa, a benda nkasa, na ozala trop rigueur na Eric Touti te soka tikali, mwana maya benda nkasa, a umeli mingi na mayi, loko abimi na mokili botika kauka. Ah, botika Eric Touti akauka, a umeli mingi na mayi. Donc eloko geste Kofi asali ngana sepe nango. Mais bana mayi mususu wana ah non, au mon année bazolia McDo yaya. Ils ont mon arabe bakokima, bako na ebisi bino bakokima. Au mon année bazolia KFC, ba big tasty wana ningi mayonnaise ezosu bangona elengi moko bazo ah non bakokate bakozonga te. Donc bakozonga te deux délégations mobimba Kofi Olomide yawo. Fabregas a moni déjà Kofi Olomide.
Soleil Wanga amoni Koffi Olomide, Weranson amonaki Koffi Olomide, Weranson na olo babia Weranson amonaki Koffi Olomide, pour Weranson azo tenir toujours babagi na ye. Siko Jibe atikala komona Koffi te. Jibe atikala komona Koffi te. Masolo Jibe dinda. Mais muta ko bimisaka Jibe libanda eza Koffi. Na yebite Gero ekoti ya Weranson na Jibe ezali nde réconciliation oyo Weranson azolinga sala entre Jibe na Koffi. Yango créer guerre oyo zo mono oyo bato azo panzana batie poison moko eza nango wana te. Poison moko peza nango wana te. Poison na bozoka poison boka sa poison ebomaka mutu te. Poison ya réconciliation wana nde réconciliation. Po Jibe nenga za bwaza masolo te. Na minute o Jibe aza na masolo te. Masolo eza pa Koffi. Koffi mutakoma kopesa masolo. Koffi mutakoma kopesa masolo. Ozui mission nini susu mission nini su ifa mona Koffi mikolo. Eza na mission moko boye ifa mona su Koffi mikolo. Ye pa bungisaki ba bagi na ye. Ba masolo ba bagi wana nzungu batolo baki o nzungu etokaka sute nte nzungu etokaka. Sindi mutakoma na nzungu na maboko. Nzungu etokaka na lobi na bino nzungu mama Aminata atika nzungu mutazwa nzungu ezali sindi Alia abanga nzungu po Alia yebi masolo ya nzungu metanga yoka kike mwasi moka tika na nzungu wana Alia tula mwisi na 2016 basono ba deja masolo ya nzungu na 2016 avant mama Aminata kende baso beta deja nani akozala mokitani ya nzungu Alia tula mwisi yango moni bandeko nyonso ya Koffi Olomide balingaka Alia te balingaka te ke o poison impoli Alia zaka na impoli te botuna bato bavanda na ye ba Soleil Wanga ba Suzuki ba Fally Ipupa botuna Alia nenga lambaka ba fufua minene kolanda bango ti libanda ebo akolia avant bokende so bolete bobima te azalaka na ye bien mais bango ba commissaire mabepo mutaningaka simba nzungu omoni Alia so asimbaki nzungu lokwa za na bana nzungu ngoza na moto makasi ya sindi eza na moto makasi mingi te nzungu ndenge sindi asimbela nzungu eza na moto makasi te azana bana te nzungu wane bongaka mutu aza na bana eyandukaka pena na yebisi mino mbonde kosa sindi nenga zwa nzungu wana eza na moto mingi te yango moni na yebisaka bino eza na biloko misato oyo Koffi Olomide il faut récupérer biloko misato okito mata biloko misato il faut zonga na maboko ya Koffi Olomide loko alibosi Alia o bakoseki bino Alia akewela mobali na Marlène Mbokana masola lokuta po ba percibe bino mama wana bimakate akenda kaka anniversaire à Denis Nyakero sous l'appel ya présidence de la République na mwana na ye Didi Stone akenda suna ba ili kuna ya Mexique mutamema ye mwana na ye mama wana bimakate masolo nyonso ba betela kabino ya lokuta Koffi Olomide il faut récupérer Alia ataba kozala sika moko te mais Alia il faut za na possession na ye Didi Stone il faut zonga na maboko na ye olingo kitomata Didi Stone il faut zonga na maboko ya tata na ye bozoyoka omoni awa concert ya Beyoncé na kengera boye kuna na tribune bana ya Jibe na Didi Stone bazako bina Beyoncé bazako beta na bambata bazako seka kote oyo papa bazo bunda bitumba ya molili bino bana kuna bozo beta na bambata do bana bazana likambo te batatande Koffi Olomide il faut récupérer Alia mbote no mama Christine Matondo Koffi Olomide il faut récupérer Didi Stone na ye et puis Koffi Olomide il faut azongisa relation na petit na ye Fally Ipupa il faut bon mona ga masolo ya Koffi Olomide et mati Koffi Olomide masolo ezongi lisu makasi héritier Watanabe il faut mona Koffi Olomide il pas bungisa ki babag héritier il faut mona bon monite mikolo depuis bungisi babag wana on dirait bato batie ballon mutonga mon pepependa fwa héritier pena na seboa mais bobanga te asa héritier a omona bokoyo akako héritier bazalaki na Koffi muta opesa masolo mikolo Koffi muta pesi Weranson masolo nyonso bozo mona mikolo ewuti pa Koffi Olomide Koffi muta ozong sa Fabregas na scène Koffi muta ozong sa Fabregas na scène donc mopao nenga zali wana tanga lobaka ki azali mopao mokonzi ezaka pona elengi ya koloba te ye muta simbi masolo nzungu na Kongo ezalaka moko nzungu wana mama Aminata utana nango na bavodu basukula fere gola maboko kuna na kati omoni fere te
abendanaki Kofi vie wana esprit mabe vie wana Kofi avandi boye fere masolo esimba te fali lupemba kosakana te fere masolo esimba te parce que fali akenda na masolo ya Kofi masolo nyonso oyo fali akenda nango ya Kofi po Kofi mutu amema fali na bene na bavodu po clé oyo Kofi akangaka fali na bavodu esengelaki kaka mwasi moko mutu afungola yango nde Nanate Ketchup mutu akendaka kofungola yango donc fali na Kofi baalokola tata na mwana na masolo ya molili yango omona makambo nyonso Kofi asalaka yango mpe fali asalaka bobolo ba Google ozokosa bona pesa bino napesa bino bandakisa so otali Kofi avandaka mingi na bana te kengela mpe fali mpe avandaka na mingi na bana te soko otali Kofi avandaka mingi esika moko na mwasi te mais soko alingi asala mwa buzoba moko atie mwasi pembeni soko okengeli fali textuellement soko otali Kofi alobelaka mingi bandako bamituka soko otali fali textuellement alobelaka mingi bandako mituka matuvi soko otali Kofi alingaka bisika azali bato baentoure ye tala fali avandaka ye moko te si omona fali ye moko azala kaka bato ebele baza koseka baza kolia bazomela ndenge moko na Kofi donc Kofi na fali baza lokola tata na mwana yango na oyebisa ke Kofi il faut récupérer fali ata bakozalaka esika moko te mais il faut fali abengaka ye bazongisa bolingo wana ya Didi Son kutu eza facile parce que Kofi soko a récupérer mama na ye alia na maboko bolingo ya Didi Son na tata na ye ekozonga toka epe mikolo bandungu il semblerait que coup de film moko ebetaki et pour Kofi atindaka rançon ya bana mbongo ya bana il semblerait que mbongo ngo ezwaki mo ba problème ba virement et coup de film moko ebetaki Kofi Olomide azwaki alia na telefone pona makama mbongo ya bana et Cindy azalaki wana yoka avimbani lokola moto epasuka nani kuta beta cri wana ekozala soleil wanga na komona lokola moto nangeza kopasuka Cindy avimbani asali jalousie mal placée donc Cindy penanga azali wana yebike masuwa ekokufaka libongo ekotikalaka mama na Lola tangelaka bana kombo ya tata na bango ayebi ke masuwa ekokufaka me libongo ekotikalaka libongo ezali alia libongo ezali alia plein ezali alia avion ato mati likolo umena na likolo suka soko kokita plein ezali alia mais relation wana eza na nzela relation wana eza na nzela ate zongani ya mwasi na mobali te me bano kobenga na bano kosolola eloko Kofi alingi eloko pe Kofi azoluka yango wana relation wana ezonga ndenge ezalaki liboso ata bakozala mwasi na mobali te me masolo il faut ezonga parce que ça la triangle moko boye ya contact moko boye ya courant pour masolo ya Kofi Olomide ezonga donc héritier Watanabe tozozela yo pa ya mopawo okende kozwa bigogo na yo babag na yo masolo na yo pe fungwama okangami mingi Kofi mutu azopesa mpivo Weranson azwaki ya ye Fabregas azwi ya ye Soleil wanga azwi ya ye ekomi na ntango ya Jibe Wera mutu azosala médiation ezocrée ba problème esuka so oyo akako Jibe na vie na ye Kofi bayokani tala kaka nombre d'années ya kinemi na bango nombre d'années pe Jibe akota na mai tala kaka nombre d'années oyo Jibe apesa Kofi Olomide mu Congo nombre d'années pe Jibe mpiana akota na mai concert ya suka lingaka bete ya Zénith ezaki 2012 sala calcul tango yoka Weranson asolo bapesa masolo bapesa yo bozoye batini opesa masolo bapesa yo click clack Wera mutayebi makamu wana monde mususu bayaya donc Kofi tanga alobaka aza mm webi elakisi nini mopao mokonzi alobi azali patron de la musique congolaise ezalaka lokuta te ezalaka teke po yo tongi ndako no nde okomi te eza ye ozo comprendre héritage ya masolo mama na ye mutatika yango mama Aminata kata bedingo bakisi odinga carrière ya plus de 50 ans muta kobete azate ba Gérald Tipi ya plus de 150 kilos bamba bango na se
bapuma noire bakweya na se baseremani moja bakweya na se bakangala machine de guerre bakima bale deux envahisseurs bakima baviendona masura obeta te ya masura obeta te bo bana mai to monana pona stela bino live ya pasteur Mathieu avec des images ndenge na 5 lobby parce que il faut na kota na laboratoire na bon studio na sela bino eloko ya kitoko zaki ya bino mutu bolingaka Google toujours en connexion.